Lisolo ya pasi tokobetela yo na tongo ya lelo esalami bongo na États-Unis d'Amérique, précisément na Dallas. C'est pas wapi Congolais akufi jour ya mariage na ye en plein fête na salle o esalamaki. Kasi avant Congolais oyo akufa batu ba remarquer nini ndenge ba marié ba kotaka soki mobali ya koti liboso mwasi peut-être ko kota na sima tangu mobali ya kota ki mobali oyo akoti na nzembu oyo Undertaker webi catcheur américain Undertaker oyo entre parenthèses wabi a représentaka ba sataniste nzembu na yewana obabaka reste une plus repose en paix à kota ki na nzembu wana. Quelque temps après tangu akota sisi kokoti ça y est moi tangu mukende wana kwei tout droit à kufi et pesi pasi ya kusakana te okanisi nini nzembu wana mutu ebomie to eza coïncidence de ko appliquer Christ tanga beti mutu na se akufi et pesi pasi ba image auto ko laksa lelo awa ezalaki le 30 décembre 2023 jour ya mariage ya ndeko na biso mobali yoyo na Texas na Dallas akoti na nzembu ya repose en paix bokoyoka bino moko akwei akufi na kati ya cérémonie bandeko baokanisa ezali je eza spectacle nzoka réalité akufi ndeko fiso pelende makambo ya mokili nde tozokende na yango ezali vraiment très compliqué mais en réalité ndeko wana azalaki déjà na misala mabe ndeko wana asimbaki déjà makambo na ye yes parce que oboni bakongolais bazobanga lisu makambo te bakongolais partout dans le monde bakomika bisimba bikota po kaka azwa mbongo arégner ainsi de suite il faut batala nanu vu ya papa wana oyo auti kokufa wana mosala nini abandaki kosala po kocomprendre balobi azalaki mutu moko malamu azalaki mutu malamu likunzi ya famille azasima papini mambongo te likambo eza te okozala no mpe moto ozosala no misala nao soki oza kaka na bolingolo na motema tu vas aider les gens mais soki oso okoti na kati ya mondo wana okoti kaka eza normal mais toutefois kufa na ye ezolakisaki apreparaki yango déjà. Dans ce pays, la prédication, il y a le 1er janvier et pas Oyo, Abbé Blaise, à Salaki Culte, na Omelina, Yalobi, Yango, bien. Ne gardez pas les paniers pour toi seul. Il faut partager. Yaya, Ozibo Kondi, Kobomba Yango pour la Yomokona, l'année 2024, Oyo, Ozana Mwelo Koyamuke, Linga, Okabela, Maninga, Kabola, Karabaninga, Kozala, Goïste, les paniers doivent circuler. Ne garde pas les paniers pour toi seul. Le boko oyo kabolaka ezwaka davantage. Panier oyo et kabaka ezara toujours rempli. Est-ce que oyoki ngam lobi yangote Abbé Blaise? Le pain se multiplie quand le panier circule. Quand Dieu t'a béni, fais circuler le panier. Ne garde pas pour toi-même. Mange avec les autres. Mange avec Dieu. C'est quand tu fais ça que Dieu te bénit. Quand le panier circule, il y a toujours multiplication des pains. Toti kalaka na makambi ya nkolo tokene bongo na République sud-africaine, précisément na Johannesburg et pas wapi jour ya les 31 veillé à Kafu et salamaki bongo na église Jardin d'Éden ya apôtre Charlie Moubiala pendant que bino bale ko beta bakano pendant que badusu bale ko masanga na bar kasi tala na église oyo Jardin d'Éden ya apôtre Charlie Moubiala tala bana mikie moins de 15 ans ndenge bali ko kumisa nzambe basali nuit à traverser na mabina et là que c'est black ngai yaya balata qui traditionnellement n'oubliez pas culture africaine balatima puta babini ba traverser na mabina ko kumisa nkolo le 31 décembre et ça va bon l'église Jardin d'Éden kitoko. Nalabaka yango na République démocratique du Congo ezalaki bongo nini Fayulu na droite Katumbi na gauche
batata mpono na ouest Félix Antoine Tshisekedi na ngwende banaye kosala mo course au pouvoir. Est-ce que 5 ans aussi il y a Félix asali nini atongi biloko ebele et convaincre bino sika ba proclamer président ya République démocratique du Congo malgré tout cela ba cour constitutionnel a confirmé yango kasi dans 5 ans asali nini yo moko ndoko yeba tolobi yango pona ko par exemple tokende bongo na mboka Gabon tala na 4 mois pamba yoka ba réalisation oyo président oyo asalaki coup d'état à côté ya sika ma réalisation asali na 4 mois ya pamba to kosongi na encore émission ya lelo. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moma na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mopanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête
pe hotel ya qualité botike la Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais déçu. Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loco Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi to kutanaka pona kobeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala comme na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek Obomesano tozali na mois de janvier année ya sika ebandi to continuer à remercier bino batu oyo bozalaki na biso année passée na tangu ya pasi na tangu ya bisengo botika ki Radio Lokole te bozalaki na biso wana. Merci na yo Mama Ruth Ambamba 001, merci na yo Mama Chouchou Kizeka, merci na yo Mama Marie-Thérèse, la première dame de Bruxelles, merci na yo Mama Emilienne Mboma, ici Kozali, ya Papa Richard Watuzola, merci na yo Mama Adelia, Yaya Baleke Bele, vous comprendrez, et Kendakandengo wana, merci na yo Jean Nzao, Joan Nzao, depuis Angola, Boza Ebele, Mama Ruth Ambamba, Narobaki Yango déjà, Mama Suzanne Massamba, merci na osali pona ne oyo bozali ebele ba OP na ba kutana na bisote na ane oyo tokobanda tokoliga ke na ba conseil na bino na ba effort na bino boye ko sala na soutien na bino moral mental o bosala pona Radio Lokole. Je crois radio oyo ekokende liboso ba bénédiction bo pesi to pesi bino longoli api matondo na ba oyo déjà ba joindre biso merci minkasi soki na o joindre biso te na Radio Lokole tala programme na oyo ngoyo le seul programme la seule émission oyo papa na mama baki ko vendre sika bo batala na suka nango ba simbi quelque chose ba insanité le karaté awa litonga ya kate marakuja musika na sarabino manga tolia kate goyave awa ya kate bitabete awa la solo na solo est-ce que komi papa Alexis et kendaka dengo wana tilelo yona no solo te papa Alexis to c'est la carte ko solo ne oko comprendre est-ce que komi voilà bonne année à tous et kendaka ndengo wana voilà yamba otobe te solo ya passe ndenge ndeko ya kufina Dallas na États-Unis d'Amérique jour en plein fête ya mariage ya et comme africain nini boy et ça la mi bongo le 30 décembre oyo samedi le 30 décembre, il y a une journée, donc un jour pour traverser Ndeko Biso Passi. Il y a une moi si a commis veuve na un jour avant à traverser. Et puis si Passi a consacré, tu as la analyse sur tu voyez basol et ça qui nini. Est-ce que bachelier poison, to et ça dit Nzembouane andate comme de bomi et toute coïncidence. Tout le monde qui peut sur Europe, ndeko moi si moi akufé kaka ndengo wana en plein fête, mais il y a ça qui a l'honneur té, mais oyo marié de akufi en plein fête. Tout ça qui me pèle sous kuna na kifu, comment est-ce que ndeko na biso Nathalie et Natacha to Nathalie je crois akufaki Nathalie wangu akufaki jour ya mariage na ya et comme comment nini. Qu'est-ce qui ne va pas? Yango to développer lelo awa. Kasi ya boto développer boye biango to senga kana yo au Salabongo Window Shopping pas ya sponsor officiel ya chaîne Oyo Michael Josh qui continue à nous faire confiance. D'ailleurs aux hommes on a déjà pour la bateau africain ba chemise ya sama ya été yango déjà bino pe na Europe quand même ça mais voilà ta la chemise yango déjà ya Michael Josh contre la c'est Michael Josh et pas puis au kotala et là eko intéressé on a le bakayango chaque fois Michael Josh asala kamakambu pona kosepelisa yo pona achayo à l'aise papa puta ya super wax hollandais et zongi sika na prix normal 95 côté yango malgré zongi à 95 €, mais so okena vlisco to sika bato batekaka ezali ba prix en Michael Josh asali kaka na C kota osala commande ya ba maputa na yo super wax hollandais original keba na ngwanzu batie ba inspecteur ba okanga yo pamba est-ce que komi
montre ya Michael Josh ya kota la montre ya Michael Josh montre o ezali water resistance mutu ba tenga ba fiston water resistance la activité water resistance la gisi omoni montre na boy na ko plonger na piscine et ko kwea na mai na ko nanger na ngo e ko zala intact e ko bebate est ko simbi au combien voilà water resistance et l'activité ngwana Michael Josh est allé encore plus loin bandeko babandi ko sala ba uniforme ya ba compagnie uniforme ya ba sécurité ya olingo sala compagnie ya sécurité olingo sala compagnie ya électricité compagnie ya échafaudage ba cleaning ba kombaka voilà ba kombaka église ba infirmière ba docteur ba uniforme les olingo sont capables ba o ba weta c'est quoi ba serveur on se voir ba restaurant consommer ba tu ya salon nyon sur toi ba réflecteur o ba saka du couleur ya ba jaquette sur ça musala nyon sur toi na ba li ko sala ngona Michael Josh ba jaquette ya ki toko ya ba pompier côté na site Michael Josh soki oyebisi te ko te benga